que ndenge Kofi Olomide a promettre biso il faut asala live lelo et ça kaka vertige fallait apesi lobby pour fallait asali live Kofi Olomide lelo oya ko annoncer le biso live oya komi kindoki te bandeko nanga makambo ezoleka na muziki ya Congo soki lelo sikoyo makambo bino bosala ya kolandaka fali abeta boye bino mpe bobi fo bobeta fali asali kaka live bandeko bokomi sikoyo fali mpo pa guide ya miziki ya Congo ou ekomi nini bandeko na ngai donc na Congo na biso nyonso fali mpo pa kosala il faut musicien moko kaka ya mboka na biso abima ke ye mpe ifa sala est-ce que bozo raisonner vraiment est-ce que makambo ya kosala ezangi na miziki na biso ya Congo neti lelo soki nga naza mutu neti fere nakoki kolanda ta sali moko fali azobeta te soki ngai ken piana naza fere gola nakoki kolanda ta sali moko fali azobeta te est-ce que bozo trouver yango normal fali mpo pasali live lobby na TikTok na Facebook lelo pe Kofi a annoncé atindi publicité na eke ye pe ifasa la live bozo mona makambo vraiment eza normal siko toloba na Congo na biso nyonso tu créativité eza lisusu te etikali kaka fali popa soki fali asali boye biso nyonso ifo toluka tosala boye est-ce que ezali na sens est-ce que ezali na sens na age yave na biso Kofi Olomide olandaka makambo oyo bana mike baosala guerre ya fali fere c'est normal baza bato ya génération moko bakoki kolandana mbangu na bango bakoki kolandana c'est normal neti nga lelo soki naza ya mosusu fere na guerre ezokende sali nyonso fali atie libaya nga na otia libaya kuna te parce que basalo fali azokende kobeta c'est comme si bandeko batikaka baindisi ya mabe oyo nyonso koluka tia likolo kuna il faut sor na ye ezalaka ya mabe siko eloko oyo nga nazomituna bagolo mpe bofandi bozolelalela Paris la défense wana il faut tobeta yango bozomona te ke fali pupa basali nyonso oyo pe fere azoya kobeta fali s'intéresaka nango te bozo s'intéresse na biloko fali azobeta pourquoi lelo fere gola betaki Adidas Arena quelle ampleur oyo fere gola azwaki na sali na ye moko innovaki est-ce que bosantaki ampleur oyo esalaki ya Adidas Arena te bagolo bandeko na ngai bagolo soki boyebaka teke na poto awa towana basale ebele ya miziki basale eza ebele ngai na sala démarche moko ya kotambola nalakisaka bino basale lelo soki fere vola longwe kaka na bapunition bino bokoma kotia ye wana ya kolandaka ke fali abetaki awa fere pa ya kobeta awa ekoaportele fere nini soki lelo fali abeti place boye fere pe faya kobeta place boye ezo apporte nini na carrière ya fere gola fere aza grand chanteur ya blagi te fere azali grand chanteur ya blagi te donc histoire ekotikala kaka ke bale passé ya fali ekoma bapunition epa fere yango ekoma barebive epa fere est-ce que bozo raisonner bien bagolwa est-ce que bozo raisonner bien lelo soki Paris la défense Arena ba annulé botiango le passé bosuta yango basale eza ebele awa na poto bandeko bokomisi fali popa suivez le guide ya Congo mobimba fali asali live na ye tomoni bino nyonso tu bobimi Kofi Olomide na age Kofi est-ce que ba live ya ba age ya ba vie ya ba 65 ezalaka na TikTok opena est-ce que possible mona papa moko boye ya 65 a annoncé batuke ayo sala live et c'est salema na mboka na biso eza neti
eza neti boziana aya koannonce bato ke ndenge faire asalaki live ngai mpe nazoya kosala live me bato bakoseka boziana makasi bino bozoluka bokomisa kongo yango neti oyo fali asali yango eza spécial oyo fali asali yango eza spécial bino nyonso to ifo moko kaka bima ifo kaka moko abima aya mpe kokontre boeza pasi na mawa bandeko esalaki elengi nini ndeko na biso Jésus de Nias azwaki sali wana ya Adidas Arena azwaki sali na ye moko oyo mutu moko nano abeta te bomonaki ndenge esalaki plaisir epesaki mbonge ya sentiment makambo nga alobaka bato bamonaka neti ken pia nazoloba bilobalo nalobaka makambo ya solo esalaka sikoyo soni ke biso toyolandaka oyo ya beti ekomi neti defi epa na biso oyo biso toyobeta ye azokipe yango te ye akobetaka yango jamais ye ya biso amona yango pamba me biso toyolanda ya ye baentourage ya Fere bokonseye Fere basali eza ebele na poto atika kolanda basali ya Fali sikoyo toloba mpe ndenge Fali mpopa atamboli awa na bazeniti ya baprovince donc mpo na bino bagolwa mpe ife koma defi epa Fere mpe ifo abeta kuna seke boyebaka kilo ya Fere te boyebaka kilo ya Fere te salo tobengi na kombo ya ING Arena oyo Fali abetaki awa na Belgique tutotu nango eza basale ebele eza nzinga wana oyo ti lelo kongole moko abeta nanu te komi kongole moko atie nanu libaya kuna te moye kombo ya basali wana elobama eza te ngai moko nakozwa mission nakosolola na bayaniki Kayenga nakosolola na bastaff ya Fere ya Belgique ngai moko nazobanda kotambola Europe mobimba nakofilmele bino basale Fere elaka biso bainnovation ndenge ayelaki biso innovation ya Adidas Arena parce que soki Fere lelo aye na sali na ye moko oyo moto abetaki te abeta te banile te ekokreye nango makelele te banile te ekokreye nango makelele te soki ezokoma kaka Fali ndenge asalaki wana biso mpe ifo tobeta bozomona teke lelo bino moko bozwa kombo ya numero 1 bozopesaka Fali pupa parce que ye aza neti moto azofongolaka nzela soki asali boye fo bino bakongole nyonso yaya elekeli nga namoni Kofi asali publicité azoannonce biso ke ye mpe efasala live c'est pour la première fois namonaki papa aza na 68 ans azoannonce biso ke efasala live ya TikTok po Fali asalaki po Fali asalaki bandeko na ngai po Fali asalaki se na ngai Mimi Kayenga ndeko ya Niki Kayenga je pense azali artiste chrétien ya monene oyo abetaka miziki chrétien ya blagi te na kati ya États-Unis se na ngai Mimi Kayenga jour nakomona ozobetaka miziki po Matu Samuel abetaki ngai mpe na prouve na beta po ser la mbongo abetaki na mpe fo na prouve na beta ser wana mpe na basali ya Nzambe bana Nzambe bakotika kosoutenir yo nga conseil na opesa ndeko na biso Jésus de Nias lelo Paris la défense ndenge banile ebimisi Fere neti ridicule po alandaki place Fali atiaki likolo soki lelo Fere ainovaki sali oyo ya ye moko elingaki ezala na bapolémike inutile oyo bato baosala lelo te elingaki ezala na bapolémike inutile oyo bato bazosala lelo te
tofanda tofete ba anniversaire ya quartier latin nanu toyoka place Kofi annonce biso ke akosala live en direct te pour l'anniversaire fallait asali live lobby pour na célébrer une année na ye anniversaire ya Paris la Défense Arena Kofi pa bimi alobi ye pa zosala live ya 36 ans na ye pa zosala live ya 36 ans na ye ya quartier la te bande kona ngai bozo pesa fali pouvoir oyo lelo soki mutu alobi fali aza numéro 1 moi te contredire mutu wana ekozala lisusu te parce que bino moko nde bozo pousser bato babande kobenga fali numéro 1 fali akoma neti suivre le guide bandeko bokota nano ebele nasepelaka ere naosala live naosala yango na sentiment bandeko na ngai nasala yango na sentiment biloko ya bino baartiste musicien bokoki kosala ndenge Fally Ipupa aza congolais ya liboso abeti la plus grande salle ya Europe fere mpe bagolo mpo bolakisaka toza ebele toyaka mobondo bokoki mpe kosigne stade ya Maroc bokoki mpe kosigne stade ya Tunisia na pays ya Maghreb bon Fally mpe fo azwaka badefi azwaka mpe badefi ke yo Fally soki oza mobali ke yaka kotondisa mpe stade na pays Maghreb neti Maroc ou Tunisie ou Algérie est-ce que bagolo baza incapable ya kosomba babillet baya mobondo na Maroc? Est-ce que bagolo baza incapable ya kosomba babillet baya mobondo na stade ya Algérie? Ke bagolo nyonso to ya monde bobi bo Paris la Défense wana totiki yango tokolanda Fally te fere tiela biso libaya na stade ya Maroc. Est-ce que bagolo bokosala défi moko boye pete oyo mpe bokokangela Fally mpe kati yo ndondo olobi yo moto ya liboso otondisi place wana Paris la Défense biso mpe totie libaya na stade ya Maroc place oyo congolais nano abeta te parce que Fally abeti na salle oyo congolais moko nano abeta te ya 40 000 place grande salle ya Europe mobimba bagolo boza wapi soki ide nazopesa eza mabe bandeko na ngai soki ide nazopesa eza mabe mutu asopelanga ta fleur moko te soki ide nazopesa eza mabe mutu asopelanga ta fleur moko te na live oyo nazosala lelo bandeko na ngai tomata tokita Fally akomi neti mutu azokumbela génération ya lelo tomata tokita parce que Fally akomi suivre le guide soki makambo na oloba eza ya solo bafleur ekosopana awa ebele soki na oloba eza ya lokuta mutu amatiselanga fleur awa te na modiri yango au nom de Jésus lelo tokompare Fally na nani lisusu po oyo azosala ezokoma devoir mpo na bino ifo bino mpe boluka bosala yango me oyo bino bosala eza devoir mpo na Fally te kongolais nini akolamuka kongolais nini akolamusa ngai apesa mpe Fally devoir kongolais nini akolamuka mpe kongolais nini akolamusa makila na ngai apesa mpe Fally devoir ke stade ya Maroc wana pena bagolo pena boyindisi mobondo bokepe faire asali yango mama na plein etikali devoir mpe bawawe mpe bandimi bino sikoyo lelo ekomi soki Fally asali boye bino boyaka na nsima akendaki na bafitiring bino mpe bokomi kondima fitiring abeti Paris la Défense bino mpe bozoluka bobeta yango neti apesi devoir ya munene ebongo bino baartiste musicien ya Congo na biso créativité eza te makambo na aloba soki eza ya lokuta
naza na posa ya fleur ata moko te. Soki makambo na oloba eza ya solo bafleur ekosopana awa neti mbula. Bakongole créativité eza esu te namoni papa ya mokolo akende koannonce biso ke ye azokende kosala live po fali asalaki. Eske live ya papa 68 ezalaka na mboka oyo? Eske possible mwana papa oyo 68 ans akende koloba ke ye azokende kosala live po mwana moke asalaki? Seke ndenge waze koyembela biso soki mwana moke abeti mokolo atikaka bitumba noki te, seke waze kwaza na raison. Nani yango kosi yo congolais ke faire pas kopesa fali devoir te. Bango nyonso bazali ba musicien. Ndenge fali po aza na ba innovation. Ndenge pe faire akoki ko innover. Nani azokosa biso? Nani yango nyamo na biso ba yuma na ye? Ke fali na banda kaka mutu mso ko banda te. Tonyo kwa mi pe zute ebeleti. Ezupe te ebeleti. Dona Kongo na biso tokomi kaka soki tozela disque do yeka ka fali na koya nango ya solo, disque de platine yeka kanda ye nango, ba single do kaka ye mutazo ya nango. Eske musique ya Kongo na biso eko avancer ndenge ezali kokende boende tozo satane na musique ya Kongo ango bongo? Ke na musique ya Kongo kaka fali nde botie wana kaka fali. Mais non, bah, artiste et musicien, il faut bon la mouka. Bota ndeko na biso héritier Watanabe ayaki awa na poto a innové salle na oyo eza na kati ya mai scène musicale. Héritier tiki sango abetaki salle na ye moko boye abimisaki salle oyo ozobimisa ya yo moko oyo congolais nano abeta te. Epesaka mwa lokumu ekipe nombre ya batu te. Ezokipe nombre ya batu te. Basale eza awa ebele oyo nanu fali adécouvrir te. Pona nini bino bakongole botie commission de recherche moko te? Bafuyele bino basale etondi meke awa na poto. Soki pe bomoni bosala événement ya munene, po sala ya munene oyo koleka Paris la Défense ekozala te, oyo bopouvez fali ke bobetaki ya munene koleka fali na Europe eza te. Bomema fali likolo na stade wana ya Maroc. Bomema fali likolo bagoloa na stade ya Maroc. Bagoloa boya pena mopiko ya mobondo. Namoni pena publicité Kofi asali yepe lelo abengisi tout le monde bozela ye azokende kosala live na yebite. Eske génération ya bapapa eske bayebi makambo ya TikTok? Makambo ya ba TikTok oyo eske génération ya 65 ans bazalaka so na misu ya kokende kolanda TikTok? Donc vient na biso Kongo na biso ekomi oyo nyonso to fali akosala bino moko bopesi fali ba pouvoir nyonso bandeko na ngai. Bino moko bopesi fali pouvoir ya nyonso bandeko na ngai. Bino moko bopesi fali pouvoir ya nyonso. Nga naza na Belgique, ndeko ozoto na soki ken oza wapi, ken naza na Belgique. Sœur na ngai Mimi. Nga nazali na Belgique. Belgique ezali mboko bandeko. Nakotangela bino 121 salles oyo nanu Kongola découvrir te. 121 salles. Bomonika ING Arena, place fallait abetaki
kaka tuko tu na ngwana place Antonio mwana basale eza wana ebele ya bakombo yango nanu etangami te bokosote mpe premier ti est-ce que toyebaka ke scène musicale moko boye ezalaka na mai ezalaka nango na Paris wana efandi eloko nini ndeko na ngai Blaise Mbuku ndeko na ngai Blaise Mbuku boya kokota awa tosolola boya awa bosenga demandi awa ndeko na ngai Blaise Mbuku basale ezali ebele bino bolingi bokomisa fere neti suivez le guide yalanda kaka oyo fali asali ekomaka punition na carrière na ye fali apesaka ye badevoir ye oyo asalaka ezali devoir mpona fali te ye soki abeti sale na ye etali fali te fali mpe akoyaka kobeta kuna te abetaki Genève Arena fali kutu jamais akokalkile yango abetaki Adidas Arena fali akokalkilaka yango jamais fali akotindaka bawaze kwa fali akotindaka barobino fali akotindaka bapetit fali na basali nyonso fere azobeta bandeko bope boluka nzambe na ngai soki nga nazolanda yo ozolanda nga te nga mpe natiki yo comme ça topotana na innovation comme ça topotani parce que lelo bandeko na ngai makambo Koffi Olomide anyokola bajibe bawera ya suivre le guide o ayembela yango ntina banzembo eza neti fali aremplace kaka papa na ye na makambo ya miziki fali aremplace kaka papa na ye makambo oyo Koffi azalaki kosala c'est comme si fali lelo aremplace bapunition oyo Koffi azalaki kopesa bajibe bawera ekomi neti meme punition sœur na ngai Mimi Kayenga artiste chrétien na Canada sœur na ngai Mimi Kayenga yo yebi ekomi neti ba meme punition Koffi Olomide anyokolaki nango ba ministère congolais boy il faut beta sale boy ekomi neti punition mutu nyonso yo pe foleka kuna yango makambo oyo fali azoba aye kobandelisa biso bafere balandaka ye pourquoi pas fali pe alanda ba place fere azobeta bozomona ngo te ke solution ya bien ezali fere il faut bolongola ye mukumba wana ya kolukaka ba place fali abetaki fere abanda pe koinnove biloko na ye ndenge ainovaki Adidas Arena lelo tomoni bawaze kwa bazoluka babeta place fere alakisi na mokili c'est ça la musique donc fere bokotiake bawaze kwa bazo basuive le guide ya fere akende ozala suive le guide sikoyo ya fali bozomona place makambo bozokende bozomona place makambo ezokende basuive le guide ya fere babambi yango waze kwa suive le guide ya fali fere nde batie ye sikoyo ye nde bozomona sikoyo place makambo ezokende donc mutu oyo fere azovize ezali fali eza na mutu oyo ye azovize te sikoyo bato oyo baovize mpe fere eza mpe bawaze kwa donc eza neti fali bino moko bofandisi na ebonga wana ya kibokonzi bino moko bofandisi na ebonga na ye wana ya kibokonzi ke baplace oyo bino bokobeta ye aza na ntina na yango te aa na ntina na yango te mpo lelo mosala na biso tokoma kobebisa yango biso moko tolingi verité te il faut tolobaka verité totiaka verité na première position bokomona tokozala na biso na rankini te na bino bandeko bolandaka biso bomona tokozala na biso na rankini te mpo makambo na oloba eza bongo ndenge ezokende soki lelo fere ainovaki sali na ye moko oyo peut-être fali abeta nanu te baanile te elingaki kreye nango mbongo ya makelele te mais komi bino boza na besoin ya defi ya oyo nyonso ya ata kutu defi yango ezalaka eske kokaki kosuka kaka na stade de martyr teke esuki na stade de martyr lisolo yango esuki bongo
Est-ce que lelo soki pour faire a progresser na carrière na ye il faut alanda kaka basali oyo fali azali kobeta. Ndeko moko ozokoma awa keno ozolumba solo ya diamba ndeko luka bato bamelaka diamba yebisa bango bongo ke bazolumba solo ya diamba depuis na botama nanu na gute eloko wana te ya kogute te luka bamusicien na bino bamelaka diamba yebisa bango ke bozolumba solo ya diamba. Yo moninga na osala émission na concurrence na ndeko na nga journaliste ke David Mombela peli migenye mapeli kuna nga pe nasala na bango concurrence bomoni nga na osala concurrence na mutu keba na yo mutu ozokoma makambo ya diamba oya yebisa bamusicien na bino bamelaka badiamba ebele kuna ke bazolumba solo diamba ngai te bokeba na ngai ya sere na ngai mimi kayenga na Canada sere na ngai mimi kayenga na Canada ozolanda biso awa namoni bato bakoti bademande awa ebele bato bakoti bademande awa ebele nakozwa bino chaque moto apesa point de vue na ye toluka toyeba chaque moto apesa point de vue na ye par rapport ya sujet oyo nazobeta est-ce que eza obligé kaka faire abeta kaka biloko oyo fali po bazobeta basali na poto bandeko eza ebele basali awa na poto honorable Mwami Raja Bozo yo yebi basali na poto eza ebele eza bebo nazwa nanu tani ya la parle. Allô? Allô? Matika Songo, bonsoir. Bonsoir Makizembe. Boni papa. Bien papa, boni yo. Naza bien papa, bonne santé. Ouais, santé Kimia, félicitations par rapport et comme la Gibiso. Merci. Merci Mati. Na beta sujet moko Mati, oza confrère na ngai journaliste. Je pense eza sujet moko botokoki ko aborder. Tomonaki ndeko na biso Fabregas Maestro ayaki abeti Casino de Paris na ye o congolais moko pe na ebite soki abeta ngo menandimi te bato ba félicitaki ye esala plainte azali na concurrence na mutu te Héritier abeteli biso scène musicale elekaki pe bien tomoni bandeko na biso bagolwa bakotaki mwa matanga par rapport ya concert ya Ferregola ndenge ezalaki annulé ya Paris la Défense Arena. Ndeko na nga Matika Songo, est-ce que vous partagez moi idée moukiete par rapport à sujet na nga o na pesike? Soki ezalaki faire alandaki na esal te ke po fallait abeta kuna. Soki ba anilaki na bango salo fallait abeta te peut-être ngaki créer ba makelelo ezo créer te. Na ebite est-ce que ça idée à bien ou eza idée à mabe o me ko reprocher ngati toza direct. Ok, Makizembe na bandeko nyonso bolanda biso en tout cas mbote na bino tu na loba tozala mwa sincérité tozala mwa sincérité premièrement na biso nanu avant na répondre na question na yo Makizembe musique oyo ya lelo bato babomi musique ekomi na ba makele boza biso ba chroniqueur voilà ba journaliste ba eko bebisa musique so tozongi na mwa kala to mona ba parti pris vraiment ezalaki mezaki un peu caché to eko bimisa ba parti pris ya bato boye mona na boye ki mutaza mutu moko ya boye eza Joka Kapengele voilà ti na ba biso ba bino to tche presque bato nyonso o lelo o musique ekomi na penchant o musique etengami parce que ba chroniqueur to komi na lokuta ebele vérité mokie lokuta ebele vérité kutu ezate vérité kutu ezate moni loto loba moni ngai na lingi vraiment soute kozala na parti pour ya musicien moko boye to na ntepo ba petit nde bazobotama na merde to vandeza musicien moko tazo futanga par mois musicien moko tazo tindela ngelo ko to encourager ngai te na mona ko sala ba komeli rien du tout
Aujourd'hui, ceux qui ont dit qu'il y a 2 personnes, 3 personnes pour la vérité, en tout cas, on s'engager dans la vérité. Voilà, félicitations d'abord. C'est pas bon à dire, mais c'est pas la faute à la vérité. Donc, vérité qu'on blessé, mais ils ont qu'à vérité. Ils ont qu'à vérité. Kofi Olomide Lobango, vérité, et il y a un ascenseur, le coup de côté, l'escalier peut être commis. Ngai pona kokuta siko na question na yo. So tozongi na musique na biso ekendaka de mère et de père. Voilà. Ce qui veut dire chaque époque il y a 2 personnes mon na ba musiciens congolaise ba bimsa mutu. Oyo komaka que ba Rolanda bango ba osala makamini on a vu on a déjà Papa Tabolei na Lombo Makiadi, toujours na discussion, toujours na polémique. Après ba ko sangana basali nini disque na bango ko titre ngo sozali nini nganga soki nini bo basala rawana. Eko kita to ko mona Kofi Olomide Papa Wemba Nyoka Longo tout ça là basangana mo ba guerre moko boye après et au koma wenge tous les 2 wenge bakabwani bakoti Cisco guerre oyo komaki vraiment que fanatique ya BCBG aza fanatique ya BCBG ya maison mère aza maison mère. Kofi Olomide s'est lancé na basal parce qu'aujourd'hui qu'on se le dise la vérité batbao salaire yorlobara bakida basal non jusqu'à maintenant avant la commande en place on a répondre à la question non. Au lobby, les locaux Kofi Olomide albimi à l'Axibiso Bercy, à l'Axibiso Zénith, à l'Axibiso Olympia. Mais la voie normale, la normalité Kofi Olomide à l'Axa Kaka Bercy. Voilà. Kaka Bercy, au musicien congolais d'Abetati, si je ne me trompe pas. Abeta Nanouka, techniquement parlant, Kofi de l'Axibiso Kaka Bercy pour Zénith, Olympia, Boulay ba betara déjà ba beti masikini ba betara donc Kofi ala guide na ngote tant to yi siko tango lo ba ke faire il faut beta kara salle oyo fallait beta qui mais musique na biso tambola bongo aujourd'hui to rotika kaka musicien mon côté abeta salle moko boye po les lolobi ekoma kaka ke loro moni so ka fallait tikali ye moko na UR na wana musique na biso est balancé et changé ba oba bi masika ba okende sous na rythme teke o abeta ki fona landa na tchali ba te ba ko ka shooter donc pour le moment faire il doit jouer na U Arena et puis U Arena jusqu'à aujourd'hui là la musique na biso lelo so tolongoli ba Kofi ba wera ba beta na ba salwana si lelo ils ont la musicien mon côté qu'on se le dise techniquement pour nangai ba contredire ngana ebité sur na lo ba mabe si lelo il y a la musicien mon côté à découvrir biso salle moko au batno ba beta te ba congolais ya minene il y a 2 personnes au ba découvrir biso salle oyo batno ba beti te ba congolais parce que ceux qui te zongi si ma salle a beti masikini a beta U Arena Angleterre, tu as déjà que salle moko congolais beta U Arena et ça les U Arena ya Belgique, ils a U Arena ya États-Unis. Mais tu as que salle masikini a beta Olympia te ou Zénith. Te abeta ngopé. Mais U Arena pas beta ou Angleterre. Abeta ram. Sikoyo pour le moment techniquement parlant bato ba beti na ba salle o ba congolais ba beta te bazaka mi baleza Fabregas na héritier na bité so to se comprendre voilà na liste ya musique na biso soki déjà mutu mora beta déjà place morobo attends mutu mora beta on a 2085 qui c'est combien to autant a déjà mutu moko congolais mo alekaka déjà to ebisa lo on a déjà Mati problème tozana ngweza boy omoni Paris la défense Paris la défense Zela okende pe na continuité à réponse Paris la défense eza la plus grande salle ya Europe mobimba salle eleki yango na monene eza te ozwi ba Angleterre ba pays nyonso nazo ya wana na ngana ko ma place wana
différence to comme à place la différence à Paris l'Arena ezanine différence à Paris l'Arena ezakara que ezana CV moro ya makasi ozo contenir 40 000 personnes ou 45 000 personnes des mystères et des martyrs donc c'est ça la différence mais ce n'a zone na question na comprendre bien ozoloba pourquoi bato bazotindaka faire abeta U Arena c'est ça non mais nangonga oyo na musique na biso eza fali fere fere allô Obina minute ya fere abeta U Arena parce que ceux qui fait la kangelo na biso ceux qui fait abeta U Arena te musique na biso e baluka musique e baluka polémique ezala sote totikala na histoire ils ont un Congolais moko kaka betara 40 000 personnes c'est fali pour pas battre nyonso ba oya ba okokasho sali lo wana te mais Mati ici na biso kindara des pères et des mères ya on entend mais Mati faire azwaki dati tomoni ba mile dati ba bibi ete kamite yango tolo ba poto kende suna ba discussion oyo te to kosenga na biso ka faire lukasali mususu te yo oyo bandela suki faire ifa beta kaka ezaka bangambo yango continue kaka papa ken piana omoni so batu ba loba ke faire a teka ba biete wana eza lokuta papa to landa mensonge te comprendre to tika toza ba mikolo toza pe na mayele eza te que likamoko boye bato oyi makambo nyonso eza bino ba ken piana excusez nga pona che bino baken piana bokotaka bato na mutu eloko moko boso ken piana lobi eloko wana ezaka yango ateza ya lokuta mais bato bayebi kaka ken piana lobi mais yo moko ken piana lobi kokosi mais bokotisa bato siko na mutu toi tu penses que Ferregola ndinga zawana Arena bachaki wana Ferregola n'a pas vendu de billets quels sont des mensonges que bato bayebisa biso Mati omoni bajijaka mutu te bajijaka mutu te ke ndenge aza wana eske boye kosalema te tolobela réalité producteur zela Mati réalité eza boye ok aujourd'hui Falina Ferry bazana ba meilleur fanatique du monde entier plus que tous les orchestres voilà na ipso vérité aujourd'hui Warrior Gaulois ba meilleur fanatique oyo baleki ba fanatique ya ba mouvement belé pe bazo sala makambo na défi excusez Mati nakati ote entre ngana yo nani akoza na information koleka marketabu oyo azali leki ya oyo azali ya producteur nani akoza la bien informé na évolution ba billet ya faire ndenge tekamaki entre ngana yo nani akoleka marketabu na information non marketabu leki na ye nde bazwa ba papier wana leki na ye nde ayebi évolution makambo nyonso marketabu akoloba makambo marketabu akoloba biso akoza na mwa ba preuve par rapport na biso na boité mais na monde lelo toi tu penses que soki Charles Etabo abimi alobi na TV ngana yoki entata Arena ya na poto na zape na poto mais toza na tout monde des évolué papa monde des évolué toza sona makambote balobaki basalaki internet ezali soko lingo yeba kende na U Arena journaliste o aza très intelligent o amoni ke bato ko sali ko sango na banini information na balabala te vas-y kendo se présenter au laxi carte na yo journaliste investigation tout ça là na lina zo ba information faire ceci c'est là où fallait faire ceci c'est là et le réseau zanga biso ba congolais to ti démérer na lokuta yango wana zela Mati vandeli ordinateur na yo ozo makambo moko yo moko zo maîtriser kutu na noter mais tu fais semblant ya koloba na batu c'est comme si toi tu es en train de maîtriser ce qui se passe là. Mati pardon ngana za Belgique yo kutoza na France effort nini osali ba recherche nini osali ya kende ti na salle wana ya Paris la Défense Arena oyo la biso information oyo eza le contraire na o marketa balobaki
Je pas na évité chose comprendre. Je pas eu le temps ya kokende. Na pesi exercice mo boeto na lobby loko mo bo o mutu. Nyo sa koza na capacité ya kokende loka mondela bomba information o isa peut-être confidentiel. Tu vois o isa ke mutakoza na maîtrise ya roza na moté information sur information musique net ba billet. On va discuter de ça jusqu'à quand? Entre-temps, Internet est là, bêta quota, qui plus de 20, plus de 30. Mais allez-y, toi tu penses que Ken Piana, les Oyo, qu'on se dise la vérité, majorité à Bagoulois, na ba Wario, Bagoulois, Bagoso, Babia Ferrité, Bakata, donne-moi ton téléphone là. Philo, donne-moi ton téléphone là. Téléphone. Bon. Matika Songo. On a mis le consort. Matika Songo. Batu bazolanda biso baza ebele. Est-ce que okoki kopesa ngai lien nini nakoki kobeta awa to vérifier information ensemble yo lobi internet chez wana ole batu ba discuter to kota na internet ngana préféré opesa nga ba référence. Na me kokota ndenge toza boye peut-être beta na salarié na lobby bien beau oui soko lingi ozwa ba information bien kinde internet eza obeti na arena ba kopesa yo olito tatonara ke bateka ki boye ba lobby atekite asali boye allez-y vérifier. OK yango na lobby boye Mati toza na yo awa mutu pe o akufi azate toza na yo to landa batu pe ba landa biso ba intellectuel pe bazaya on a bi pesa ba référence o to robeta o to komona vrai nombre de billets vendus à faire oyo monaki oyo yama oyo ko contredire résultat marketable peut-être to meka ko vérifier ensemble kota na site on se fait pas comprendre Ken Piana question ezali Marc Tabu Mutaza mieux placé à repérer biso information qui est fait rater qui va billet. Question est bon, moi je t'ai répondu ceci. Au lieu de yo kaka, arène ezawana internet ezawana, muto nyonso lingi à vérifier. Eza li soute que masolomo ezaki a kalabazoko sa sodomité. Allez-y na source nde oko vérifier, ndeti oza na téléphone. Ngai naza na ba nini wana te. Allez-y vérifier na source obeti arène tu dois vérifier so ba ocha nini ya billet place ezaki ba opesa nombre ba billet était vendu. Est-ce que Ferrego la era annoncé Paris la Défense Arena ba bombaki ba information na bango nyonso même évolution ya ba billet zalaki komona na te information ya faire koyebana concert ekomi na danger marketabu aleki o marketabu eza neti ngolo azoyebi soki ngando azobela yo kotia etembene nini marketabu leki na ye azali parmi baorganisateur nde azoyebisa bavérité ya makambo ndenge ezokende. Ken na pose question moko concert ya fere eza au moins avant banile totiaka nde balansaki eza après il fait ça là 6 mois non 6 mois avant concert non ekendaka bongo te zila ekendaka bongo te ndenge nini eza boye yoka te eza boye zila attends zala silisa comment bako canceller concert ya moto bo lancer billetterie dans 2 mois kaka entre ta concert eza na année prochaine Mati zila pour répondre à ta question à poser concert eza dans 6 mois avant mais kati billet bobi ke mutaote kate dans 1 mois exemple ex salamara est-ce que d'accord répondre moi muke au mani lelo basal écoute lelo basal et comment aux en la concert peut-être dans 7 mois baotiki la yo quelque temps au les cas plus la moitié pour valider concert il faut les la moitié Mati kosala confusion mélange te la Paris la Défense Arena tozwango ndenge ba casino de Paris ezate ndenge ba Olympe ezate Paris la Défense Arena eza business ya 3 millions d'euros ezali business ya 3 millions d'euros nde salemaka wana business ya 3 millions d'euros donc kokanisa ngo te ke eza neti ba concert ekotaka ba 20 000 balles ba 15 000 balles eza mama na business en plus
Paris la défense arena wana ezali likambo oyo batu ebele bazowela badati wana ndenge ezalaka wana batalaka évolution bakopesa na bango osala bakotika elo 2 mois batalaka évolution na ote soki babiye ezokende te tandis que dati ozwi peut-être yana bato mosusu mpe baluka dati wana bato oyo bakotekisa biye rapide ezali kopi ya mbongo ya monene 3 millions ke soki obeti boro wana plein au moins il fallait abeti 3 arena a gagné 7 millions d'euros. J'ai expliqué. C'est pas pour qu'un partager, partager tout ça, peut-être on est en train de partager. Il y a qu'est-ce qui s'est passé na onini ego salama. Mais non, tant vous ferez supprimer concert, annuler le concert. Ferre n'a rien dit, Ferre n'a pas parlé, Abimse Kaleta. Toi tu penses que Ferre a baissé Babra Naya Ozon Arena te. Si quoi se Ferre a Zonga Arena et que Atondisi Arena pour Ninga Ozon Asiko, bon Lobani. Loba déjà pour tirer là-bas. Bon, Matika Songo, Zela n'a posé une question à Mouké. Zela, Tokende, Yokaka Penga Ipe. Zela, yo lobi soki azongi, eza neti. Mati Zela neti Mati. Mati. Je répète la question. Mati, yokana nute. Mais Ken, n'a pas posé question, yo vous poser, il faut répondre. Opposer la question ni. Natunio, awa ba campagne yo salama que faire ba annuler concert pour na billetterie à teka kiti. Maintenant là ce qui fait azut date mosusu. Ndenge ba ozela ba lobelo monte ba bika elo mo izo ya kakarena ona. Maintenant là ce qui fait azut so azongi arena. Et que ateki ba billet a beti sali soldat sali vous allez dire quoi? Ok, merci beaucoup. Mati, le lotoza le 26 11 mois 2024. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait annoncer les sous concert na salle wana. Mbala moko na pesi o raison que faire ateka ki babiye ebele yango bazongisi wana. Merci beaucoup. Ce qui fait ateka ki babiye te. Ce qui fait ateka ki babiye te information marketer bu soki ezalaki bien. Tokopotana awa na ba émission kaka so peut-être tokopotana awa ti masolo oyo ti to mona ngo elali na mai eke comment le passer. Po Paris la défense soki ba bengani po oteka ki soit billet ba bengani ba remplacer bato mususu. Kaka le même mutu ba changer kombo ya mutu te kaka le même mutu ana so salle endi malso kozongisa e. Moi, je pense que l'information marketer va penser qui est zalaki est vrai. C'est que faire azonga te. Ce que zalaki information faux. Faire rigole à tout le monde à libaya ne zonga. J'ai vite compris car na malobana, j'ai vite compris que Oyo lobby et ça que ce qui fait azongi c'est que Marc Tabou Akosaki biso. OK. Voilà. Pour te dire maintenant là, je suis pas ferré, je suis pas Dieu. Mais n'allez pas pressentir. Qu'on pressentir sans précision. On se pressentir sans précision. Oui, non. Nazan la précision parce que le monsieur lui-même a rien dit. Oh. C'est oui, bien mutabatami, adage motoba mutabatami lego na mahele. Da oteki billet après l'équipe batuna mahele. Pas de problème place aux okende ngano to partager. Ngana kanka eloko lobby. Marc Tabuto bimse lokuta et puis tozonga awa na marambo lobby faire soka a tie date. Lisusu c'est que oui marambo lobby non. C'est que Marc Tabu kosaki biso wana to kosala la zola Marc Tabu be émission. OK, tozana awa. Dis vraiment c'est vrai que Ferre n'a pas vendu le billet, Ferre ozonga arena peut-être après 2 ans 3 ans. Te akozonga kutute soki ateka ega atene Marc Tabu alobaki ana Ferre ozonga te. Ti année 2025 aussi la mobimba ozonga te. Bon voilà. Donc on a contexte que on a méthode wana. Mais yebara eloro moko boye ya Ferre. La salle analyse moko boye chaque fois depuis faire abandana général d'Abira toi tu le sais il était toujours abandai à place abanda carrière na ya abanda déjà kozala combattu non pas producteur na ya oyebi marambo le gana général d'Abira. Ba parcours na il est toujours combattu na ba salle na ba concert où nous sommes linga chaka mais
Ce qui est bien chez lui, namona place morote à se laisser faire, azara toujours la tête haute à se sentir en ango, que ça sortir na maramnio so oyayi. Mais ce que moi je sens, oyo na omona ken pela na ebisio faire a ozonga arena wana. Suwe na biso yango wana, siko mati, pona nini te tanyoso oyo fera bundana kaka pona Paris la Défense Arena. Pourquoi pas créer ba salle mususu ba salle pesa ebele ndenga bimisela biso Adidas Arena wana. Pourquoi pas créer pe ba salle mususu ya ba 20 000 places ezali awa ba congolais mususu ya musuti lelo to ebi yango te ako créer peut-être 5 productions. Pourquoi pas natanga ba wera ba jibe to ebisa ba on peut pas ni bolanda kofi na Bercy. Pourquoi pas créer ba salle mususu bino so kende ka Bercy. Est-ce que ça oblige lelo makambo kofi anyokola kishibe na wera fali pa nyokola ba fait? Anyokola bango na nini? Konyokola suivez les guides. Kasi eux moko zolo ba makambo contredire sur makambo na. Oui, nato yebiso awa. Nato yebiso quel que soit suivez les guides, quel que soit fali mutabandi u arena. Ferry doit jouer pour moi en tant que Congolais na linga musique. Ya fali na Ferry bazanu na ngongo bana likolo bana ba fanatique moko na ebite na rolo bani extraordinaire. Ferry a beta arena na atikate soka tiki aukita. Donc c'est là. Ferry doit jouer toujours l'arena. Mati tolo basiko na minute oyo ndenge fera chaki libaya esimbi te tozala sincère que coach auto tchela ka faire ezana ya okita. Faut faire ça l'effort, amatisa coach na tout ça sincère. Et bon, naza simple chroniqueur, naza mutute na tala mamba ba kota ba musicien Tony non. Ngana ebika ke fali abeta ki neti Eritia ko beta, neti Fabrice ko beta. Yaya, Mati, ozotelemela lokuta to tika oza sir Eritia ko beta, Fabrice ko beta. Ça la ngolo belaka Paris la Défense Arena. Napesio exemple mais nalobi zela non zela non ken makambo mboke na ngondeni donc eza exemple ce qui fait la beta qui arrive na wana fali aza jamais à droit beta arrive na faire aboki ko beta to boité faire aboki ko beta to boité qui fait la beta liboso do fali ko yo beta te mais fali na to moni eloko mo te faire asali fali pe aye ko landa beta et loko wana usaina na analyste depuis fali abanda musique exemple na biso nde to chango na mutu biso nde to komisi bato bomba salo neza biso teza mindele muta na to lobano mutu moko te na découvrir sali ya sika oyo bato ba beta te à part héritier na nanani na Fabrice ba Mati okoza na salle moko oyo fera beta ezala défait pas fali Mati okoza na salle moko fera sa beta oyo et tika la défini c'est pas fali aluka pa beta. Mutazo peso ba question aza pembeni wana ngana auto se faire comprendre. Te ngana zana bana mike bo ba pesa nga question ndeni bana mike. Mondo yozo ki na ngana ya koloba ke o fali beta ki boye na pesa salmo faire non to longola eloko na mutu. Et puis na auto yebiso quel que soit yango faire doit jouer kakata fali aza guide ya basal faire fa beta kaka po musique na biso kende bongo. Les pères des mères, musique cause on n'a pas chanté, musique rotenga maté siko, musique soit tenga misiko et baby. Donc Fali doit avoir des anniversaires aussi. Abeta qui sale moroboué, abeti. Vous avez sous-estimé faire na martyr. Il a joué martyr. Ou ebi olobara makambo olobara na kin bazon sur la vidéo. Pour la martyr à faire. Mais ozonga ko changer maloba, toi-même tu le sais. Est-ce que langage oyo Mati ozoloba ozotia carrière ya faire en danger ou ozo sauver faire? Notre carrière à faire en danger, l'homme doit se mesurer dans l'obstacle. Mais obstacle on fait à se mesurer et simbité ba ni les salles. Donc on peut ça faire une stratégie mususu te atika na ekolanda fali. Ken Piana Makizembe. Soki wanile musique na biso banile musique ya faire au salle te mutu anile eza au producteur bayokani basala ki ba monike
bakor na bango esimbi te peut-être mamba yokana ki ba canceler date na bango pona artiste na bango batikali na salle na date na bango na salle parce que jusqu'à maintenant là tomoni place te oyo bango arena elongoli bango ezate donc bango nde balongoli bakati contrat na bango na artiste oyo bayibi makambo oyo eza sukulisi mon frère toyaka ko eloko ebomaka biso eza moko omoni bato baokanisa na agolwa te naza ni warrior ni bato bayebi position nanga mais to partager oyemeli eloko ebomaka biso tozalaka mbangu ya oya koloba makambo me na nsima nango toyaka kochange maloba eloko ebomaka biso bakongole yango wana tolingaka koloba mbangu de eloko mo esami kasi ko tout le monde doit parler na façon na ye mais ntango moto ayaka kosala eloko yango bolobaki bokoti yango te échanger et puis toza makasi na oya okoma omoni supposons omoni tokomokotisa bamakambo mosusu na kati Mati il faut yebake nga na yo na minute oyo toosola yo oza na Europe nga na Europe po ozolinga opesa exemple ya Stade des Martyrs nga na yo touta Kinshasa nga azala na Kinshasa opo ozala na Kinshasa oyebi ke Martyr eza place oyo bafungolaka porte bato bakotaka ofele awa tobeta masolo ya somba nde biye po awa relation ekontaka te na basale awa relation na yo eyo tonselo sale te awa eza teka nde babiye bato bakota donc eza un peu difficile ya comparer masolo ya Martyr na masolo ya basale ya poto awa contexte wana ya oloba que na Martyr bafungola ba porte mais moi je pense que makambo ngo toloba to meto ya komona ke Martyr banda fungola ba porte te il y a deux concerts e betama wana olobi Martyr bafungola ba porte te Mati yo congolais ndezo ba biloko attends il y avait deux concerts e betama wana basali bampiaka bato bayeki te ponte bafungole ba porte bato bakota te ponte Mati, un Congolais à mboka na biso zoloba Martyr bafungolaka porte te. Non mais je te dis Ken beaucoup si batu trop faux la vérité. Mati. Mati. Pourquoi vous voulez mentir des gens comme ça là beaucoup moko ça trop même. Mati. Tout le gâteau sauver musique beaucoup moko ça trop. Na Martyr bafungolaka porte te batu pe bakoti ofele. Ngai na mona place mtafungola porte te na somba billet na kota. Ngai mona na fungola porte. Yebisanga na fungola porte. Yaya, bon, tous on a nos majeurs, oh, bazala solana l'aura tendance que major, zela, major, oh, ayebisa, oh, l'aura tendance à zora yebisa à lobby, bon, fongo la rapporte, batuba kota. Olanda image wana te. Oh, do yo, ngolo baka, na tunyo nan yo tangi ka fere. Tenga tangi kombote, na mona l'aura tendance. Papa, to kota ba concert ba jibe to sota ba mi, ba concert ba jibe to sota ba mi to kota ofele. Tangela ngai Martyr oyo ba fungola porte. Toza ba chroniqueur biso mbale to sala tangela nga. Ba concert ya ba jibe ba wera biso to kota yango ya ofele. To kota yango ya kofrauder. Siko wana seke yo zaki mabe ponga na futa mbongo. Yaya, ngai na Bercy ya Fali awa. Bercy ya Fali. Na yaka na kota neti nga piri buta Fali po na yaki na délégation. Bakanganga bachelanga 4 mbila. 4 mbwa. Et pas bambila. Oye na mentalité na yo wana ya kokota concert a wera na jibe ya ofeli. Nazalaki na biyana elela te na machine. Bakanganga na mbila. Bachelanga 4 mbwa ba okengela ngai. Ozana contexte wana toujours ya oyana nini. Regardez Blessing ici. Allô Mati. Zela papa 1 minute loba. Donc ngai na loba boy na bi awa na poto nga déjà na assista ke policier akanginga bachanga na se wana 4 mbwa minene ba okengelanga na bougete. Donc makambo ya poto ya makambo ya babillet ya ba concert toko comparer yango na makambo eleka na Kinshasa te. Nga moko victime bakanganga boye pa mbila. Sule kauka tobenga sule kauka bimana kati kuna ye tiko skaye ti na aye pena na bati ya liboko balati singa babino ye tozana ye boye. Nde babimisi nga nesanga ya bambwa.
Ken Piana. Totika kosala ba campagne ya mabe pona ba artiste na biso. Omoni place solo ba ke faire concert esimbité to ba billet salami boy. O to moni biso nyonso nde to loba. Les temps où ya biso au problème psycho ezake oloba. L'artiste il doit s'élever à kota achamutu place esimbité a tellement ta bible lobi tango place esimbité ko tellement problème ko continuer là. D'affaire à continuer à chemin. Faire à continuer chemin na e akende ti na arena wana papa. Ce qui fait rabeti arena. Romona siko combat kozonga loyal pour le moment Fali azana 40 000 personnes. Na ba musicien congolais nyonso. La seule européen c'est Fali Ipupa. Sans festival. O bat ba futi mbongo. Vous comprenez? C'est l'autre. Face. Ouais. Hello? Message ici. Ouais. Bon, Machi. Est-ce que tu retournes à moi question oyo pour te matcha moi baya ya ebele pe baza awa? Est-ce que nakoki retourne à moi question on a moni Junior Wendo pe aza awa atoko ko tsaye tant qu'artiste tozala wana toko mata 3 po bandeko ba luka bakota awa na mona tension na bango eza mabe te ya koma makamba koswana. Kokota Junior Wendo je te salue. Kokota ba fanatique te fanatique te. Junior Wendo te fani te okoche te ba supporter ande to kende. To pesa na Junior Wendo mbote po biso to bata boulot moko Junior Wendo aza artiste. Junior Wendo bonsoir. Bonsoir le président. Président bien président Boni. Oui. Wendo vie. Bien Ken Piana bonne connexion. Ouais, bien président. Toza moi débat moko awa, yo posa artiste na éviter soko participer na biso. Sinon kasi na koti pona makambo ngo. Parce que eloko to ana débat na Matika Songo, ngana mekyo pesa moi idée mukeke. Ndenge Fali azobeta babiloko na ye, est-ce que faire akoki koluka basal na ye te oyo ke aluka ya ye ya ndenge na ye ke ba anile te peut-être polémique kozala ya niveau te, est-ce que faire azaka obligé ya kolanda biloko Fali azobeta na habite yo artiste au point de vue no kozala ni na moi débat na biso débat on zande trop glissant trop il y a un système il y a airbag ils ont bangé trop débat oyo mais ça débat moko très bien Ken Piana bosa lika moi bien mais bon yo te poser une question mususu merci Junior Wendo Paris la défense arena lobby va fêter premier anniversaire il a Fali Ipupa lobby étant artiste congolais en mboka na biso tout le monde a dit lobby Fali pas célébrer qui une année à concert na ye les cas qui bien asa là qui en live Paris la défense arena ba poster qui biloko tina ba page na bango ya Paris la défense arena Junior Wendo étant que artiste nani oyo moni akozala artiste prochaine oyo akoki kobeta sale wana après Fali Ipupa Ken Piana tunongani ngai des fois malobana eza lokola Gillette ezalaka Gillette biso pe tolingaka bato ya Gillette pour l'instant lokola Fali ndenge abetaka bongo nanu tozwi moto akobeta nanu bongo te sikoyo na ndeni sikoyo nanu tozwi moto akobeta nanu tozwi moto akobeta bongo te sikoyo nanu tozwi ye te Fere atiaki libaya kuna avec bartiste oyo tozali nani Fere atiaki libaya kuna ye tosuki esika tosuki wapi esika tosuki bandile sale malobi azoporte plainte kasi musique eza bongo te
que c'est que tu as bongo. Mais quand vous expliquez ça, musique est zandenne. On comprend le non, dans le lobby, question que tu n'as tout à l'heure, et ça question très bien. Dans le lobby, pour l'instant, dans le Barango, la musique à Congo, tu as 3 personnes qui ont la musique très bien pour l'instant. Tu as la Fali, tu as la Ferré, tu as la Fabrigas. Tu as les 3 premiers qui ont la musique l'élo bien. Hormis, va venir à Bissou. Héritier Zate, hein? Tu as la 15e de musique. Héritier Zate. Tu as la 15e de musique à Congo. Junior Wendo na 15e na musique ya Congo. Tu as la première na biso za Fali, deuxième za Ferré, troisième za Fabrigas. Nga na 15e. Diko soki moto na moto nga pona. O ya za kati. Asa après bandeko nga na tangi ba kombo. Oza muta polémique makasi hein. Junior Wendo bandeko baolanda biso nga na okende kaka na question par rapport ya classement osali. Pourquoi fallait ozala premier, faire ozala deuxième? Osali yango c'est quelle base de critère? Oyebi ke na temps moke ndeko na biso fali abeteli biso barena o nyonso ngai na yo toyebi bakombo te. Nga na ya poto na 93 93 mais bakombo mosusu na yo oyeba ngo ntango fali yo obetango. Comprendre? Bah, comment mon souci n'a pas longtemps fallait aller au bétango. Ok. Il y a un moment que Aza, il y a un roi Moutou à traîner la biso la génération Oyo. Bah, tu vas en vouloir rendre des messages en vouloir en bongo. Non, eza vérité pénon zoloba parce que nga soko loba vérité te na goswa na na yo mais Oyo zoloba avec ba preuve po Junior Wendo moni ING Arena ou Belgique. Ezalaki place oyo tolekaka na biso mais toyebaka te ke eza salle. Jour fallait annoncer wana nde tokomi ba oh place tolekaka na Antonio wana salle yango ezalaka nde sali toyo comprendre bango ke Arena moko ezalaka na bato bafanda ba 30 ans na Belgique bayebaka te ke ezalaka salle ya ndulu. Si ko biso ba congolais toza na habitude to linga vérité te so meki ka vérité ko ba vérité ndena olingo lo ba vérité siko ya bomona yo inda mais vérité za mabete les premiers de la classe bah tu faut pas retenir lelo aucun piana lelo il faut pas retenir lelo les premiers de la classe ils a fallu ipupa. Les deuxièmes, ils ont fait rigola. Les troisièmes, ils ont fabriqué. Ceux qui ont la katiwana, ils ont la sima bandeko, on a la tangi combo. Est-ce que Ozobangate, Banji, Oyo, et Komeli, Ozobangate, Banji, Oyo, Komeli, Redi, Amisi, Lelo, Ozobangate après live, Oyo, ok, Ndeko Sambwa, ok, Ndeko Misambwe là. Obi? Monument ya musique ya mboka na biso. Congolais alingi vérité te ken piana. Congolais alingi vérité te. Ok. Live yango neti ba signaler yango ou bien zanini na comprendre te. Mais bandeko bo signalaka ba live mususu te po live mususu ozo signaler okende kobela pamba okende kobela ya pamba alo Wendo vérité siko kaka Makizembe ouais congolais soko meki koloba vérité o eza vérité on sepela na ote okay so to mekana kokosa siko ngano nde to mekana kokosa betelo lisomo ya lokuta bon Junior Wendo nga eloko na sali live lelo eza na mona elobi fali asali live ya célébrer une année na ye ya Arena zela te oyo pe te okende fali azo célébrer une année na ye ya Arena ndenge ekokisi une année abeta le 25 tomoni Koffi Olomide pe a annoncé batu lelo azo sala live. Est-ce que Junior Wendo somona papa à 65 ans a annoncé batu ke akosala live na TikTok?
kuna nde na okota te kuna eza poids lourd kuna ozotinda nga mabe nalingaki kaka nakota place mwa boye okale pe merci kuna eza poids lourd wana otinda nga likambo oyo eza ya kilo makasi voilà tosolola makambo na biso bana ok kuna tokende omoni bawase kwa bakofi olomide baredi ya misi bapapa josta bavie na biso awenge jibe na wera eza bato tokobetaka masolo te actuellement ok oza na raison tozala na se nde toza na se boye na mitu ya train nde toza na se boye toza na fali toza na fere toza na fabrigas oboyi kende okwanja litoyi ozosenga bato soki baboyi estce yo na héritier boza na problème moko te parce que lelo soki otangi fali fere tomonaka nkombo ya héritier neti baplasaka yango na 3e position wana mais Fabregas azalaki wana mais c'est comme si mwa mikolo Fabregas mwa décadence ya mwa moke neti héritier azwa mwa place yango nayebi te osala yango yo na héritier boza na barelation ya bien fali ipupa asali mosala ya bien na mboka na biso Fere Gola asali mosala ya bien na mboka na biso Fabregas asali mosala ya bien na mboka na biso batube oyo esali biso bien actuellement Matika songo efa zonga awa nayebi te akiteli wapi donc mpona bato oyo baolanda biso bazwa junior wendo teke ana problème moko particulièrement na héritier yango azomema héritier ndenge azomemela ye wana bon nayebi te Matika songo okendaki wapi Matika songo efa forde junior wendo mwa bakestion moke Allô Mati? Oui, allô. Ngai nangana tuna président Junior Wendo. Bonsoir d'abord, président. Nangana posé moi question de l'euro mon lobby. Bonsoir Matika Songo boni. Bien président. Kena tunio maramba barena au lobby nan tozui moto akoko beta arena na telo wa fali. Pona yo lokwa nan tozui te. Etikala ka bongo to bato mosusu fo ba forcer pe na ba percer na nzela na ba koma place na po balongola pe défi. Oh, Zela, président Wendavo avant de répondre. Donc Mati, yo senga bato fo ba forcer nde kuna ya ko forcer. Mati yo to zo tiola no ba musicien mais ozo bata makaka. Ah. Non répondre ngai si. Président répondre ngai. Mais tu sais, Mati, on tourne une question, moi, c'est très bien. On dit, les lots qui laissent baby. Allô? Allô, Nazoka. Allô? Oui, toujours par président. Bonjour, Mati. Oui, Nazoka. Dans le lobby, les lots qui laissent baby. On dit, les lots qui laissent baby. Tu comme il y a une partie primoro boye. Tout ça, la kaka po. Aza mutu na biso eloko kombo bo musique ya Congo yango yo to sala kaka po aza mutu na biso ata azoko kanete babendaka train te eloko babendaka ezalaka voiture babendaka train te eloko babendaka ezalaka voiture oza pe langage mabe arena wana Paris la défense eloko Paris la défense wana arena wana 42 000 places si je me trompe 40 Biso lelo tozobeta le 14 décembre. Oui. Allô Mati? Oui. Yango na ebite ba live yango ekataka boye ezalaka nini yango? Ba signaler ou bien ezane? Je appelle. Batapote. Ah, batapote kaka. Mais Mati oyebi ke na ba commentaire oza na bitumba na bango batala nga na yebi bango te ba commenter po ba yebi ngati bongo na yebi bango ngata na osala makambo bango bavandi po batala nga na yo ata tozoloba bilobela bango bazalaka wana fo batala namoni générique ya mama junior wende fingami déjà batati
bato bafinga ba générique ya ba mama tu na ba kokoma boy. Ken Piana, na pose question pour toi tu vois que lelo musicien congolais mon côté ou akolata ou akozwa courage ya okenda rena wana pona yo lelo mona mutu moko tako ya olongola défi afali popa. Que bato bazana bango bakolongola défi bien sûr mais il faut créer public ou ya lelo omoni lelo to se voiler face te mati soki toke na nenga vérité ngana yo to na poto zela mati est-ce que na kosilisa nasilisa ta réponse pe ya question toneti bano amike ya génération ya lelo tomata tokita balingi nde fali makasi je na au moins problème na ngano ezani bat ba comprendre naza ni pour faire ni pour fali ni contre fali ni contre faire naza pour la musique congolaise bano ya génération ya lelo oyo bakotonisa ba place wana na musique na biso ya Congo balingi na ba mutu moko wana ka fali toza na poto yaya omoni yo problème ezani yo problème na ozozo à part papa zela Mati ozomona sikoyo ke yo ozobimisanga sikoyo mabe mpona aloba vérité ngape vérité nanga yozobimisanga mabe pwani ma yo oyebi te ke Frère Egola aza artiste ya monene me Frère aza na génération bafanatique ya 40 mata likolo père toza toyebi yo moko très bien même fanatique à 40 wana mata likolo soki ba fanatique ya 50 kutu mata likolo batondi selive Redi pour ya époque Redi bon ce qu'on fait Redi abetisa ya muke papa bano amike oyo tofinga ba génération lelo zaka bana ba 18 ans 25 ans kita na CPR bango nde ba warion baza ebele OK na ba âge yango na yebisio lelo toi tu penses Redi atondisi na ba âge nini mais tout monde biso sur la vidéo wana génération ezalaki zelaken attends génération ezalaki la musique est agréable d'une manière il y a son na litoyi mon musique équipa âge musique équipa mutaku toi tu penses les lots ce fallait à commis na ba faire ba fallait ba comme na ba 80 ans to ba combien ni ba ko yemba te so bazaka apte bazana force ba betaka musique papa écoute le premier quoi que sous-estimer artiste te babi on chante pas la victoire avant la guerre. Est-ce que ça la confusion ya nombre de places oyo aurait dit betaki na Paris la défense arena au comparé na habité tu as oyo comme question ngeza ki bien okotina makamba bana ya âge bana o baolanda fali bana mike siko bana na mike wana oyo lobi bana na mike déjà bana na mike nde yo lobi wana ba kota makamba ba mpe ba UPA tant fali o pusana ya bango wana nde lelo papa bango wana nde assurance ya fali fali asignele basala minene mpona bango basima na ye soko ocomprendre te makambo tosolo toi tu penses 40% ya rien na wana ezalaki bana na kamba tondisaki papa bango wana ozo dénigrer na badazo oyo bazokoma awa aza déjà so na ba 5 quelque kende arena otisi papa nalobi boye tozo partager okitisi ba papa oyo tomonaki na ba vidéo oyo toza wana ba téléphone Nancy akendaki kuna okitisi Nancy ache photo ya fali aleki déjà ba trentaine baza moko ba oyo bana ba 40 mata ba warion fanatique nyonso aza fanatique koloba te ki mati tango ozoloba bana na ozokitisa ba fanatique afali mususu pe baza ba âge na biso wana kutu baza na bango ya mikolo baza ya majorité za bana mike mati ngana yo tokota ba stade ya JB na wera tozala na ba 15 16 ans ouais oza si ngana ndenge to aboye lelo ngai na yo mati tokoka suko kende ba concert ndenge tozala kende kala concert ebeta okei kala tozalaki na bata wana mais lelo tokoka su biloko wana te
nakokende yango parce que moi je pars faire du boulot donc esa mosala. Oh papa yo papa responsable otika bana na oneti fallait abeta na 4 mboka yo okende na bamboka nolanda ye na bamboka nyonso sikoyo bamama responsable oyo tomonaki bakende Lille bakendaki Marseille ozodenigre bango alors bazali me bamama batondisaka basali wana te mati englobe nga na besoin nga problème na ngeza moko respecter tous les fanatiques kotiaka bana mikete respecter tout le monde papa fanatique ya solo ezala fanatique aza ya génération actuelle eza bango ba jeune ya lelo ba jeune ya lelo baleki na biso ya lelo bana na biso mati na ngai na yo toyebi bien na bandako na biso bana na biso ya mike bayoka mingi bazembo afali débat na biso pe na comprendre te toza ba fanatique to toza que l'artiste doit pousser aller jouer na arena mais bato ba atondisa ngoza ba fanatique baza ebele eza génération ya bato bo o bagolo babengaka bana miketi. Mais c'est là aussi je t'ai montré que Adidas Arena bayako tondisa ngo bazai fika ba fanatique ya faire wa mikolo wana kune pas fali ba o batondisa pe eza ba mkende ozoloba mais mutuna mutaza na catégorie ya ba fanatique na ye bana mike so baleka kebele bana mike na partout na monde bana mike ne baleka kebele. Oui mais c'est pas un problème batunyo so bango kuna ata ba mike bazé belé ba ope baza ba papa toi appuyer bango ka bango nyonso bakenda musique ba artiste na bango mati biso génération na biso tokoli boye toboti bana na biso nde bazolanda fali biso tolandaka fere yango na yebisa bagolo na bito diskitaka na biso te parce que bana na bino moko pesa bana na bino mbongo bake kotondisela fali ba concert kuna bino moko ba papa po bosomba babiye bosalaki manœuvre parce que nga afandaka na ba congolais bomona papa na bana na ye basala discussion emso na babar nga na obeta masolo teke na obeta yango sans preuve na obeta yango pena avec ba preuve po na fandaka pena bomona papa discuter na bana 5 bana ba warion ye papa gaulois. Je sais que majorité il y a ba warriors ce sont de 18 ans 20 ans 19 ans là je sais. Ah si quoi tu comparer mutaza bana ana fanatique à 18 ans na mutaza ba fanatique à ba père nani azana avantage ya ba fanatique belé. Toi tu penses que faire azana bana 18 ans te ana ba fanatique à 19 ans et 20 ans baza siko mingi te na poto awa ngana lobe o ya poto awa j'attends au lobby déjà baza mingi baza donc mi bali mi sato déjà appelé ya baza. Oh mais Mathieu c'est comme si ozolinga tolobelaka réalité oyo tolobaka na mukuse te ke eza boye c'est tout. Mais oloba na mukuse ndeni yo lingo ndimisa ngai makambo oyo yo lingaka tonga pena ndimiso makambo ngana olingaka yo ndi. Te. Non? Ngai na ndimiso te. Eza vu oyo ngana otomonaka. Tomonaka fali alamba fanatique na ye faire eza pena ba fanatique na ye. Maintenant, ils sont fanatiques maintenant de pousser votre artiste d'aller plus loin, d'accepter la façon où ils ont poussé l'artiste Nabino à qu'il n'est plus loin. C'est pas le roman boy Junior Wenda Toloba. Tant Toloba a fallu numéro 1, Toloba a fallu numéro 1 dans la musique parce que à sa carrière a réalisé presque marambo belé au bateau ba fait na biso kala ba réaliser été. Il a poussé encore le bouchon, il y a musique Nabiso plus loin. Aké nango susu Matissa Jérémy Yoka. Jérémy Yoka ça. Zela. Siko Jérémy Yoka soki aye bokozalaka tendance moko. Bokozalaka côté moko bo. Ngada bino ka to bunda awa. To bunda ka ngana bino mibale. Ngana za meloman. Te, problème ezate. Jérémy Yoka, en direct des États-Unis. Ouais, quel piana. Mbote na yo, mbote pe na Matika Son. Mbote Jérémy Yoka. Ngabuto limbisanga po nayeba na ngate bato baza Matiku tunda comprendre que yo za wana format ngako nayeba mamba TikTok yango bien te.
Ouais, na komeli yo na mona zo réagir te na bengi même na appel normal sans succès. Ah, ok. Bonne États-Unis. Ouais, normal hein. Normal. Mikolo kama malili makasi. Mais on est là. Jérémy, Martin, on va poser Jérémy moi question bien yo banda. Yo banda la visa yo. Jérémy Yoka ozali parmi ba journaliste oyo ozala ba exclusivité à artiste Monsieur Ferrego en États-Unis. Moi je pense ndengo koti boto koti pe journaliste moko pe à moi si aza awa mon cœur parce que c'est na tout ça à moi de bon équilibre. Que que yo yambaka faire na niveau États-Unis oza journaliste oyo ozala bien à Ferrego la mais kana ko expliquer biso on peut savoir sur moi raison mouké il y a annulation il y a concert il y a fait ça par rapport il y a quoi et ça la vérité au marque et t'as expliquer biso ou bien la vérité cachée moussou ezali. Non, c'est-à-dire que Marc Tabou aza parmi bateau bazo combattre. Marc Tabou je pense que ayoka ki vraie version et pas ndekonaye mais basali kabal pour ba communiquer na sens oyo bozo ki nango lelo. Problème ezalaki ke baza ba manager ndeko ya Marc Tabou bazali ba manager ya Makiona. Ya Makiona ndeni. C'est-à-dire que bango ba yaki lokola bazali pont. Ya faire na producteur. Producteur oyo ti lelo amonana te. Bayelaki faire projet neti to ça la coproduction. Bozo ça la coproduction na producteur oyo ya kochamo makambo na yo poche makambo na yo. Sikoyo bakoma ko sala faire chantage en fait na mayele na bango. Bakanisa ki faire akobeta kaka pona beta na Paris la Défense Arena il peut tout dépenser. Après tant on fait la moni bango ba na salle G ya pesa na diataki bouton. Avant de avancer, je dois voir les producteurs en question en chair et annonce. Dossier Télémiwana. Yango Boni, billetterie, les Alakina nous suspendus. Alors, ma carte n'y a pas de tabakio, présent pas de billetterie, c'est faux archive. Quel nous a rapporté, sans un bateau, va sommer billet, na ebandeli, au robonake, vente ya billet comme qui saturé. Ba nebe ko tchabatu na attente o lingo soma bazo zelisa yo pona ko soma tout ça qui saturé et so compte même na Google on vérifier au moins que parmi ma meilleure vente faire ça qui parmi ma meilleure. Donc en ce moment je peux vous dire que Ferré a dépassé qui déjà la moitié à salle. Sikoyo Jérémy Yoka donc, il y a une question-réponse, après ça, la biso bien. Très bien. Si quoi, vanti ya faire gola o ateka ki belé wana. Ezalaki vanti ya batu bazoloba ou ezalaki na ba preuve au site ezalaki ko signaler que faire azoteka parce que te mekaki ko vérifier makambo ya faire biso nyonso to vérifier évolution. Ezalaki même pas si ko ba faire soki azui combien de catégories nan. Premièrement, Ndekonama Jérémy Yoka, est-ce que contrat à faire? Est-ce que aujourd'hui qui t'a comme ta contrat à faire? Est-ce que bien faire contrat na ezalaki? Est-ce que contrat na ba comment on a la nini? Parce que nana zo moi tamuke ya kosolana Ndekonangai Marc Tabou ameka pe ko expliquer na lobi moni contrat ya moni makambo ya concert ya faire ngai Marc Tabou na yebi yango koleka na ye moko faire ko nga na fanda na contrat allo na lobi bo mati to ko pesa témoignage ya makambo oyo peut-être to ana ba preuve dango te Marc Tabou lobi boy évolution ya makambo ya faire ya Paris la Défense Arena ya yebi yango koleka na faire ye moko po leki na yenda zaki na makambo na maboko nda yebisaki ngabo ya lobi ken yebisa ba Gaulois basala pétition ya 3500 billets balaksa pétition ya 3500 billets ba preuve ke basombaki ba billets
ekokata 3500 ya pamba ngai natiki musala oyo nde makambo maketabo ebisenga ngo wana yango natunaki na bi wana nanu kutu makambo ebimi makasi boye te yango natunaki na bi 3500 seke toloba fere ateki babillet tina niveau 3500 te abi nga alobi boye soki baza mibali ya tembe basala pétition bapesa preuve ke basombaki nga na tieka 3500 question na yo ezali question na nga ezali boye par rapport ya makambo oyo Maketabu alobi parce que contrat ezalaki na maboko ya leki na ye aza parmi bato oyo bayebaki masolo wana très bien bon en fait nayeba biso boye leki ya Maketabu aza escroc omoni famille Tabu ken piana omoni famille ya Maketabu Tabu so boyebi te biso tofutela na ndako ya Maketabu biso ba famille ya Mankiona oui baza famille na bango na baza série omoni biso futele pa ba Maketabu na avenue Dima biso tofutele pa ba Maketabu na avenue Dima na Dima kota somba zigida na yebi ndako wana voilà tofutela wana mais ba Maketabu baza bata pasi oh baza bato ba miyibi oh Maketabu ayiba na robinet c'est-à-dire que baza bato moko na ebité baza na éducation moko a fulu c'est-à-dire quoi omoni ndeko na ye wana oyo ayaki soit disant manager baza ba escroc ba ko escroquer faire ba koki ko escroquer te siko ba utiliser kaka Maketabu pona nini Maketabu a communiqué sous prétexte que faire ko koteka ba billet te ba ebi ke faire ici amela Kabila Besine ata ba lobby faire on répondre bango te mais to aider bango mais Jérémy comment faire azo collaborer na ba producteur ya miyibi ya lokuta pourquoi faire akoko ma camarade ya ba escroc ba kende ko produire soki mutazo coopérer na ba escroc soki mutazo coopérer na miyibi c'est que yepa akoti na kati ya mulongo ya escroquerie non eli ko ba boye omoni nenge to sola na yo boye to yeba ni na bilongi voilà mais on a ko yeba ken na soka adonde petit moko pona yo moko personnellement ken piana na yebio na mona ko na télé mais na ye ko yeba ken piana et pas pasteur Dodi voilà et pas prophète Dodi pasteur Dodi na tamu que j'ai compris ken c'est une bonne personne aza auto kanisate voilà c'est-à-dire quoi pour yeba mutu bongo il faut ovanda na ye il faut coopérer na ye ne ko yeba mutu moi je ne pense pas que Mbalasi m'a fait peut travailler avec des garçons comme ça il y a ba malhonnête ceux qui osent na mémoire au monde il s'appelle comment Charles Tabu non les ça ne comment chroniqueur boyer de quoi bendo il s'appelle comment nani combone so nani wa to bol Papa Rolls alobango déjà va faire le keba et slogan oyo ya Chadat kokota ngona loengete po ezali code moko sacré ya ozoma producteur Makiona alobaka siko Jérémy comment Charles Tabu oyo bengi aza famille Makiona aza muta Makiona faire ayebaki te asala ba collaboration ya makambo ebele na Maître Gims makambo nyonso ekenda be toyoka makelele te toyoka te ke Maître Gims atekaki billet te pourquoi eke kosalema pourquoi ki escroquerie ya Charles Tabu eyobi makaka na makambo afere mais pas Gims makambo elekaka na kimia bon omoni ba Maître Gims biso toza na millier na bango te bana millier na bango te ça veut dire bango pe mokolekenda kotutana biso toyeba te ma informa biso te tobona kaka concert ebetami tobona kaka album ebimi eza lokola ba réalité oyo elekaka na millier na biso ba Maître Gims kuna pe ba toza mokili moko te ba Gims toza mokili moko te Jérémy omela maloba obi eza ça c'est vrai toza mokili moko te toza mokili moko te donc ndenge kotana na ba Maître Gims comme toza mokili moko te moya biso toyeba bango eza te toyeba te mpo bango bayo oleke pa ken piana te baoleke pa bamilela te
yango moyen toyeba ezati régulièrement on a pas kuna et puis peut-être il peut aussi avoir la photo bazalaka na likamuke boke justice oh et pas na biso so kangisi mutu babe so boke la justice biso babe car ba life oh na ba journaliste oh na ba musicien oh ne ba solisa bino après dossier mo leki donc bref nyoso bazoloba oh faire la teki billet consort za nango lokuta bazali nde batama ki ona Jérémy oui jour yo kokutana na Kisi Njoka réaction na yo kozande jour to kokutana Kisi Njoka bon il y a ça musana ye mais so to kutana to sola biso le to sola ka okobundisa te chacun fait sa vie a ça musana ye okobundisa te okili mobimba mais nabia et makambo ndenge ezali Jérémy bokutani pena na Kisi Njoka boyo obundise te babi makambo nyonso Kisi Njoka ndalukeli biso babetize oyo nyonso Kisi Njoka azosala cop na ye nde baba tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute fala zoyoka ye et puis azolia na mikolo oyo ndenge olala ana kozolala ya mokimia pena boye Kisi Njoka opesa okanda te non naza sérieusement à l'aise et puis nalingi na informer que un de ces 4 matins vous aurez une nouvelle date ya sal nini mais y a rien en fait le problème c'est quoi faire abengani bango kaka Jérémy abengani bango kaka et puis après il y aura un bon matin on va annoncer Jérémy oyebi ke ndenge eza boye tozokonte na biso kaka mikolo soki kaka décembre mpe tookota yango dimanche déjà tokoti décembre sikoyo tobanda otangela bino mikolo na misapi le premier jour ekokomaka le 30 jours ya bonne année fere sali wana eannonce date te Jérémy biso mpe tobandi kaka bémission ya kokritike kaka po misiki etambolaka bongo le 14 décembre fere gola kobeta na Fikini na Fikini wana ya Kinshasa ouais na Fikini wana a annoncé bino une nouvelle date ya Paris la Défense Arena voilà ka wana place ya lobi ticket etekami te donc ekosala bien tosala boye soki fere atekaki ticket te eki bango nde bakancele concert a faire epo ateki ticket te nani asombaki ticket bazongisele deja mbongo oyo oyebi bon tozoyoka il pare bagolwa bazongiseli bango mbongo mpo il faut basomba sikoyo mpo na dati ya sika omoni nakoyebi solo moko mais Ken Jérémy pardon Ken autobola awa ke date ezala te Ken omoni moko na yebisaki oyo Jérémy yoka otobandela yango na informe yo ke le 14 décembre à Fikine Feregola a annoncé une nouvelle date pour la UARENA te ngai kutu na boyi nanga te nga sosi nanga eza nde toyeba soki famille ya Mark Etabu wana eza lokuta u balobaki makambo ya so po soki fere date ezongi seke bakosaki biso makambo ya biye soki date ezongi te voilà yo okalisa Mark Etabu nani journaliste monene makasi asa journaliste monene te Jérémy biso totala ye to aba fanatiki na ye biso totalaka ye ti biso tala eza problème te tosala boye mission nini oza ko se rappeler ya Ken Piana ya omoni ndenge tozalaka awa mutu na mutu ana émission moko asala ayebi ke émission oyo ekanga Mark Etabu référence to yebi Kofi Abetaye à part Kofi Abetaye aucune belle émission Mark Etabu aucune belle émission à ça l'émission moko kitoko te ezate
azali danser na Canal Kin comme histoire on connaît. Mais Jérémy, oyebi que balobaka vezak la bota bana ebele mais jeune ya liboso oyo azwaka idéologie ya Zakari abimi na mopepe ya Zakari ezalaka Maketabu na basi Hélène Kalema bango bato bapesa bato gu ya kolanda idéologie ya makambo ya vezak bango nde babandaka na makambo wana. Yoka s'il vous plaît to échapper histoire Maketabu akoki kopesa motu goûter parce que ye moko aza na goûter aza na goûter nde nini olandaki mwa mwasi wa théâtre abima na ye 50 wana mwa mwasi wa théâtre soki nani Matika Songo kombo ye nani na boyi na tanga komona ete okakatanga Ariashu oki baguma Maketabu apesa ye po yo lobi apesaka goûter oka makambo na bango na internet te wana ba futilité wana ba bêtise ken to sur mambo za wana za mambo oyo ya bato omoni te azala goûter quoi tu vois na bolingo wana ko to kota makambo susu o to sola pe makambo susu te kopesa gu ezalaka na basens ebele tant na lobi azala goûter azana oyebi comme moi ça Maketabu o ba fana renda ko boko bala kombo nani na yebi ete na âge na azala goûter il n'est pas marié musane ko la ba makambo nyoso otaka mission na David Mombelete chaque fête ça sala ka soka ko animer il faut qu'il bana film moi ça on vanda na ye mais Jérémy Yoka moi si ni ko vivre na été donc azala goûter Jérémy Yoka et bon fidèle pour kotonga foyer na ye moko te makambo nga na zate obosola obino mbale te Maketabu pe papara bato so pe ba papier mon frère ça ngo pe ngakutu nena abona na ngambeli ya minu mibale Jérémy Yoka mutunanga Maketabu mutunanga de o akweli ko papa mina ya papa Maketabu et plutôt na be kwa Maketabu ken piana yebsa Matika Songo abange loko tenga na lo bango Maketabu azé lokote il pèse pas en termes d'histoire aza nul na musala sala tala ba camarade na loko ba Yves Abdallah ils ont bien fait des choses après ils ont arrêté ba continuer ba kabusu wana Jérémy soki Maketabu azaki mayele il peut faire autre chose Jérémy wana zongo la tsabiso que Maketabu paza tala mona moko tabimisa o barolo bataki mtabimisa e modèle rien comme les d'abord c'est quoi le style Mati otumola Maketabu ou bien aux autres une question nalobi boye c'est quoi le style de Maketabu pour muto landa Maketabu c'est un danseur Jérémy est-ce que tu reviens comme ça tu sondre ba grand Maketabu n'est pas un grand c'est un danseur nous on a travaillé dans la rédaction Maketabu a la rédaction te danseur na ndeni yaba nobi na Canal Kin yo éviter ouais Musane ko bina avant JPK zo yim tabanda sana Musane sai ko bina donc JPK landande JPK zonde JPK c'est un journaliste routier à Maketabu c'est un danseur JPK c'est un journaliste et chroniqueur de la musique JPK a travaillé dans la rédaction Maketabu n'a jamais travaillé dans la rédaction en kokaté ya ona lobi te donc Maketabu monaki ko bima na ifa ko mausa loba pose JPK tigana na ona Canal Kin de yim tazwa kango bongo yim tazwa siko Jérémy na lobi ya Maketabu na bako bon na ko bande nini makambo nyonso lobi pona Maketabu bato nyonso ba olanda biso bayoki mais Maketabu pe umeli trop na faire apesa ba confiance trop c'est que faire azaki na entourage ya ba journaliste ya mabe makasi non c'est-à-dire que azala jamais vrai Maketabu azala jamais vrai et puis ngala lo barelo moko et bomaka faire eza alinga batu mais baza capable de olinga ye na vrai te mais y a pas que faire même fali alinga batu mais batu ba tayanga bana oyo ba uti ko finga po sambisa komba fali mikolele kiao et pourtant en son temps
tant que j'ai Ken Piana qui parlait de Fali Poupa, aujourd'hui Ken Piana, aujourd'hui Mbutalikasu, aujourd'hui Manike. Tala nenge botombo la ki combat Fali. Oui, lelo, on peut tout dire. Fali fait un bon travail, mais level wana, donc dans la popularité, il fallait comment nango. Et ça grâce à Bino. Parce que au ça la musala bien, mais pas personne pour ça na yo mutu yo ken yo mutu pesa batu pour ça Fali. On se comprend. Voilà. Donc parce que vous avez vrai. Bon les mal les ana ba bureau pe ba orchestre ngo balinga ba vrai te. Toi tu étais vrai, batu mususu ya ba bureau ba déséquilibré Bino. Est-ce que bateau ba ela ki biso langage mbala moko kana na débit avant ta babiye ke faire asilisi babiye nyonso ba vigili mbanganga ba gotie sei batu nyonso twana o baki na communication bongo po communication na nde batu balobi yango décourager ki batu kosomba babiye bazala trop seke babiye sili. Est-ce que batu wana baza vrai batu neti ba vigili wana est-ce que bazome ma carrière ya faire na libulu te? Jérémy, Nena pose une question. Jérémy, quand tu dis que Ken Piana vrai par rapport à F victime, Nena pose une question. Pourquoi vrai interdisait aloba ce combat falité? Te ngana sika marambo wana papa, zolo ba marambo kala. Oui, na so répondre à des questions à Bino. Ba interdisait Ken Piana parce que ba au moins bato bazalaka ba entouraka ba artiste. Na olobe la Fali karaté mais ba artiste nyonso bato balala na bango balamuka na bango basimbila bo pe mushwa ba mpesa bo ba maya komela ba bangaka bato bazo utalibanda baza na force lokola ba Ken Piana bazaki ba force il fallait balongola bango bako tsabano badobla bango yo yelanga $20 yo kende yo yaka balinga bongo. Voilà. Sikoyo nazongi la question Ken Piana so ba vigile bazo sunga. Je pense que ba vigile manga ba osa musana bango. Oui, c'est vrai que premier lot il m'a billet yaka na Fnac et Silaka. Bref, année tout le monde a vidéo, il y avait une petite Naomi la perle a publié à ken na Fnac même si ba billet za li sous tête aux là batin de la biso walo mususu. Donc effectivement ba billet Silaka et faire ateka na a dépassé déjà barème il y a la moitié. Il y a 20 billets. C'est là. Ouais. Faire une excellente information. Oh, je vais faire combien de billets en totalité nous? Au bas, il est 21 000 et quelques. Et ça 30 pauvres matières au tour de 35 000. Et na lobby bongote à Ken Boto. Oh, Wanganika Siko live yango silipe na on thématique son. Na lobaki atekaki plus la moitié. Aleka qui la moitié. Aleka qui la moitié, comment Aleka qui va 21 000 et quelques. Il a déjà roulé la moitié. Bateau bazo saboté, bazo qui n'a pas saboté, bah qui sont à 2 000 et quelques. Donc bazo à 21 000 ou on a balongoli 0, pas 0 souka. Non. Bah comme ça on 2 000 et quelques. Jérémy. Nga na sali calcul na nga moko programme na nga moko. Bo mona ba image na obimisa na kati ya salle kuna bo kamwa na obimisa. Na okende Paris mais na pesa jour te nini te nazo sola na ba Gmail makambo ebele ba bengisi nga déjà na okende na pesa na nga jour te obike ba vérité nyonso yeba na makasi. Oui, ngana osepela moi je veux pe en plus ndenge na abo mutu oyo aza communication na batu wana ya place wana a mundele totangaka naye tozaka ba formation place moko yende pena mindele na mindele ba osolola boyebi ke Congo kozala na surprise nasi quelques jours wa kaka. Oui, il y a un lobby Ken il peut Jérémy. Oui. Ken a zana ba intimidation moko boye ya ba makiona tu vois aolinga tsali logo mon pour en bank Ken. Ngana lancé des filles. Quand tu vas venir à Paris, Benganga, moi je t'accompagne là-bas. Matinga beta amaki onate na ebisio. Omoni mutu oyo. Batu ana live que tant ozo ya arena pour cette information, tu seras avec moi. Ngana za témoin. Mati, oyebi pourquoi makambo ebele boloba
nazo douter nana mutu oyo amundele ba communiquer entre bango na bango mais tozalaka na bango bakenda formation chaque jour non ken koke formation na poto eza mutu nyonso so aza bani ya sala formation nalobi boye papa eza volonté il faut kendaka okeye ba camarade mati eloko to ana ngo besoin ndenge to ana poto awa to ana besoin to créer ba camarade ya communauté mususu ken ko changer maloba te nga problème ngeza répondre ngai que tant ozoya Paris ndo lobi na biso ko ozoya ozui déjà ba email ozui rendez-vous ozoya na arena obimisa ba secret yebisa ba tout ce qu'on nga na lobby na ko accompagner yo tozala biso mibale po nga na zala comme témoin makambo loba batu bakoyeba soki fali atekaka combien de billets batu bakoyeba pourquoi ba annuler concert ya fere makambo nyonso eyebima na poasa kala mingi te yoka ex zo comprendre ngai na comprendre yo na mais si zo répondre ngai ka tendeni pasa zo kima yo lobi jour na koyana yebisa yo te na accompagner yo nazala comme témoin na makambo nyonso ba information nyonso zozwa tout ça là moi je suis là à vue nazo mona ozofanda na province ou bien na Paris wana nazala na France ozana kati ya Paris yo France ya munene nazala na France papa France sikoyo oza na France oza na Paris ou bien na province la question est simple tu me dis oui Matina Roya to benga to ba numéro na okoma to solo là tu m'accompagnes to kendo vérifier c'est tout est-ce que okoka kondima ke tomonaki boye ke nazoloba ya solo bakobenga na ote pa bato na yo peut-être oyebi bien ke na yo nanga so mutanga loba vérité ezanga na loba vérité yo kosa tokende pe mati zela ken totaka bato na bambwite ken toyebisaka bato ke toyebani ntango biso tovanda ba 3 heures ba 2 heures nga na yo tolonga ba 5 heures tovanda na bar faut loba na bato ke toyebani na bandako na babasi na biso bayebani tolianaka na bafufu donc faut oyebisaka bato vérité la zelo ozoloba na yo faut oyebisaka bato vérité ke moto oyo navanda na ye vraiment monde Jérémie yoka témoigner mpo na yo il faut ozala na biloko wana ya kolobaka so na moto alobi loba te ye na yebi keso natamboli na ye aoloba vérité mati bato bamingi toya bamasa ti yo ningi natanga ti bagloire olangi ntina bambeto na ndenge ezalaki na chambre je t'accompagne c'est tout te nabi yo oza na posa tobetaka bahistoire ndenge tozali bamaster na mbetu na nde ezalaki natanga bagloire olangi nde susi na oyo yango wana mon frère les passés, on parle pas de mon passé, on parle de présent. Ah, kasi yo ndozoluka ba le passé te nga pona ngeza moko ke iloba na bato ke mati alobaka oyebi bien ke nalobaka vérité na kosa mais na histoire mon frère wana vérité te on a la vérité te ndeni na ke kuna te na la vérité ndeni mais pona nini ozoluka contredire Mark Etabu tandis que yo moko oza na vérité sûre te moi j'ai pas contredit Mark Etabu na yebisa ke na début puis na ko répéter makambo na yebisa ko na début na début makambo na yebisa ko yango sikoyo ndo tozwela yango conclusion olobi ke ozalaki déjà olansaki ba email ozala makambo okende na mindele oyo tanga na bango ok Mati soki tokomi kaka le 1er décembre tika téléphone opolele le premier ken ngata na poto téléphone tokofete bonne année oyo na ba vérité ya somo tokobimisa ya basali nyonso okoaccompagner ngati na Casino de Paris hein? Pas de problème, moi je t'accompagne partout. Partout, la vérité va triompher, c'est tout. C'est ça que je veux. Ok, merci. Jérémie Oka, batu balandi biso, na ebite batu bazo signaler biso awa ke batu ba live ya Kofi Bandi, po il faut biso pe musala o il faut to kendo zape matière. Na ebite monini asuka poto conclure avant to za matière. Bon, Liloba Souka na wopesa yo d'abord merci. Et puis quand déjà profil la ndenge zaleli
À chaque fois soki na boni il faut na kota matisanga facilement pour mbalo na kota ina mwa pasi c'est bon tout bala biso na pesi merci à toi la biso mais retenez Ferregola va prester à la Foire internationale de Kinshasa le samedi 14 décembre 2024 et à cette occasion il va annoncer une nouvelle date pour Paris La Défense Arena. Voilà. OK. Merci beaucoup. Alors, Matika Songo. Ouais, Ken, merci à toi, merci à Yokanga. Nous avons ébélité maintenant pour encourager tous les artistes et musiciens congolais. Pour canter musique, n'a pas fait qu'il y ait des libos. Place au monde que vous êtes capable de bêta, tu dois jouer. Jérémy Kokitano, pardon. Place au monde que Motomora bêta qui y peut faire bêta, ils ont salle. Ils ont pour la musique, ils ont pour la comédie, ils ont salle, monde la salle, on n'a pas qu'au tambon. À salle, on a ta comme Congo. Merci. Donc, c'est ça. Toutes les personnes qui veulent jouer en Europe, dans la salle, où tu es libre, tu as date, ils ont le salim piaka. Mon jeune frère n'a héritier, attends, on a un piaka déjà. Donc, Ayata Sali n'a un piaka, mais l'essentiel la bêtise. Respectez les artistes comme Mathieu. Donc, merci beaucoup, Ken. Merci beaucoup. Alors, Jérémy, n'a habité aux Canada ou aux États-Unis? Aux États-Unis. Oh là là, c'est moi qui na Canada. Bon, n'a habité tout ça. Là, moi, la chombo. Moi, ma promotion, ça, et la biso batakoto, yo, mais yo, moutozana et pembe, ni kune, ça, la bien. Bon, Luka, beaucoup, t'en as pena. Bon, t'aurais barandé tout ça. Ok. Merci beaucoup, merci. Nana Souki, merci beaucoup. Mais retenir que Ferregola au chat dati arena. Binga kutu nazana posande Ferre acha badati ebele. C'est tout basal otoyebite affaire couvrir biso pena basal. Pardon, quel piana? Ouais. Ngala bande ko lela dio na bino na chile botalatala, mais nazo bona bino soute. To bandango semaine prochaine. Semaine prochaine to bandango. Bien, mo songela ngo po bando sa bibie. Ouais.